c'est dans le groupement Mikondo. Mikondo? Oui. Mawawa, Oyeke Kuna les sous c'est le groupement Mikonga. C'est que moi je sais. Vous avez dit le village passager. Passager. Oui. Nzaki Mwena, Kiko Botol, Bandundu, Bana, c'est dans le groupement Mikondo. Ok. C'est que moi je sais. Très bien. Donc, quatre villages là, c'est dans le groupement Mikondo. Mais Mawawa, Bana, oui, c'est dans le groupement Mikonga. Mais Nzaki Mwena, c'est dans le groupement Mikondo. En tout cas, makambo wana nyonso bazoloba ngai chef à quartier na yebi yango te. Ba village wana nyonso ezali na groupement Mikonga. Il faut se référer na chef de groupement Mibu Pedro. Yende aza habilité ya kotia kimia na désordre o ezoleka wana. Kokosa eza bien te. Tozana mboka na biso Congo tozo boya désordre. Tolingi ordre ezala. Soki mutu azana problème akoluka isika bureau ya quartier ezali. Akoya ko informer na bureau ya quartier tala problème ezaboy. Mais na bureau ya quartier to mona batute mais to yoka libanda kaka baolo basire désordre ba milice non. Hein? Mutu ko zana problème ko kima na l'état non? Comment yo moko ko mi rendre justice? Kombo na ngai chef à quartier Mawesi Chef Maurice.